Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Bandeko babolingo lelo tozali na ba nouvelle ya kopesa na bino nouvelle ya liboso tokoyebisa bino ete bandeko na banzi ete nayebi bozalaki na esengo mpona bademande na bino na ndenge bosengaki ete page oyo ya sika tosalelaki bino oyo ndenge bolingelaki na modele ezala na banzi ete biso tosalaki yango na ndenge ezalaki na kati na bosenga na bino ba auditeur na biso. Pe tozali koyebisa bino boyebaka ete a partir ya lelo tokomi na système ya sika oyo ba émission na biso nyonso tokobanda kotia yango directement na page na biso et non tolekaka na ba page ya bato mosusu o par exemple YouTube o boye te mbalo yo émission esalami ekoti mbala moko na page na biso pe to publier yango wana nde ezali système ya sika tokomi na yango na banzi ete tozali toujours ko tombola système ya technique na biso po ete page na biso oyo tozali na ba espace ya ebele pe yango ete ba video nyonso tu tokobanda kotia yango a partir ya page na biso ya www.zoomel1000.net. Pe tosali yango parce que tomonaki ete banguna bakomi ya mingi banguna oyo biso tobengaka bandoki ya mike oyo okomona o bakabu ya bimpuka okomona o boye o jano bimpuka o boye o jano kabuya oyo bandoki ya mike oyo bazali kokota yango wana bandeko babolingo tosali système ya video nyonso to ekosalama tozali kokotisa yango mbala moko na page na biso pe ba video nyonso tu ba archive oyo nyonso tu tosala oyo ya kala oyo tango mosusu bomoni ete tolongoli yango na page ya YouTube tokozongisa yango na page ya sika bobanga eloko te mpona kolakisa ete Zoomel 1000 ezali toujours en force. Zoomel 1000 boyebaka ete tokodecevoir bino te po ete bozali ba auditeur na biso tozali na ba système nyonso oyo tokosala po ete bino ba auditeur na biso bozala ya kosepela moto moko akobangisa biso te pe tokolonga bango kaka ndenge tolobaki tokonguruta bango pe tokotia bango contre miri ya makwanza bango nde bakolemba me biso te basala na bango ndenge balingi me biso tokolonga bango balinga te bakofukama pe bakotubela wana ezali maloba oyo topesi na bino bandeko na banzi ete bozala calme ba technicien na biso bazali ko travailler papa Butamba pe na ba alma mosusu bazali ko travailler pona kozwa ba video mingi oyo bomoni tango mosusu tolongoli yango na Facebook na YouTube tozali ko kotisa yango directement na page na biso pe tozali ko publier yango
bobanga eloko moko te, tozali toujours en force et force de frappe ya Radio Zoumel 1000 moto moko akokoka ko résister nango te. Pe boyebaka ete tozali toujours likolo. Voilà, on est qui information to pesi na bino pe bozala kaka wana na sima ya bangonga nde tokopesa bino basango oyo tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.